sindeni boye bisangai yali kambuna ngati yali kamba foya batu to yeki na ko pose solution muntu mutazu parnes ko boye bisanga na osande sindeni non sande sindeni bolo banangai de souci na bino ngapela ndo finga carrière na réseaux sociaux pour côté les linda te ya on posa na bino ba masoko bino nyoswe ba zoba zobe ba bizengi milama ya pio za kana makasi ba bolole milama ya parce que bino maile ko le kabatu bon la panga imbécile quitte ça ici d'accord bolingi bakombo ya bato bolingi bakombo ya bato ata boya binemi bosala nde weyeni na moto otanga kombo ya moto bosala ngo ndeni nango boya binemi otanga kombo ya moto bosalaka bongo ndenge nini bosalaka bongo comment en fait botika fefete botika ye tranquille s'il vous plaît azina mawa camarade na ye s'il vous plaît okomisa matière rando poani nango mais on a pensé que ma mère n'a qu'un autre. Comme ça, matière rando pour la nini. Hey! Comment ça matière comme rando? Vous savez bon comment? Moi tout est à droit de défendre Linda. N'est-ce pas défendre la qualité? Et ça opinion nanga. Pour imposer bah tout fois contre la Linda. Nandeni. Tu vas finir Linda, bah finir qualité. Et simple quoi bonjour. Ça tanga combat monte. Bah finir Linda ou finir qualité. Ba fille kakolo fingi linde kenda bongo ti so tanga kombo amuntu neti nga finga nga kakolo tongo mi di pourquoi atanga kombo amuntu tena ndeni fa beta mbodi nga kinde pinda bien fata kombo amuntu ero atanga kombo enemi ngai na di e binyemeza ka bongo te binyemeza ka bongo te ata to kombo la pesa nga yote na kino wapi neti ndo kufa ba antirayo oh sirno oh kisimbi oh mobali ya koko ndambamo esi po nga babeka nga kisimbi na hypocrite autant comme ni mitandeni ata sino no peso te sino peso makambo ata sirno wana non ça en oti donc ennemi donc oboma ya kufa en terrain batanga comme ennemi te on a principe nanga autant comme ennemi atangi mais le principe nanga atanga comme ennemi te ngai na dit jamais de la vie jusqu'à ma mort. Attends à combo ennemi. Non, plutôt même pas combo. Parce que tu n'existais pas pour moi. Voilà. Ba fingi linda na fingi kakol. Na fingi tata kakol. Na fingi mama kakol. Akufa to akufa te. Nga mutu na lobi yango. Voilà. Neti nga na droit na lobi la linda. Ba célibataire taisez-vous. Bolingo ba 3 mois taisez-vous, taisez-vous. Nga na droit lobi la linda ngai. Bientôt 18 ans. Oui. Donc, célibataire Kanga. Oh, qui passe? Oh, moi, c'est ça, matière, yaya. Naga mobala koko, yaya, 18 ans bientôt. Bébé, c'est quand la loba. Hey! Nakinde, kuna pende toboka. Nakinde. Eh, toboka, mais awa, yaya. Kaya descente. Pembe ata crayon de kota te pitche na pitche to sendeni biso ba linda to nde gwa libale zalaka ba biso oyo to ba linda to nde gwa ya pere zalaka na Congo pina na toboka mais awa kaya dessin na beta penze loko machana na ngwana c'est tout na awa Robert azati na poto awa Jazate awa Timothée na poto azate awa na poto ta Pichu azate na poto apa pichen bot na watare kuna utare azate ngaba esi tuna kunda bango babibe ba esi nyoso pana ngaba exista kate ba kufa apa pichen voilà même l'estime kasi boya bientôt taika loko moko 18 ans change raté et bébé bongo na zawa na pichen to sendeni Maglo na passeport rouge comme Maglo 1000 esprits maman Gloire Olangi 1000 esprits avant na quoi na ata 100 personnes avant ni wan ata 30 personnes avant on a 1000 esprits Gloire Olangi voilà moi ça ça bon bongo bisous la famille à tout à l'heure non libanda tribution le ka mungu mingi tribution na ngai yo le ka mungu yo le ka mungu mono na sala su nini na sala na nini
ese na comprendre code na otanga nanga kombo te ese nga na oloba nanga makambo nanga en parabole na lobi boye ese omoni na kati ya réseaux sociaux oyo ese tika ese ndeti Fivete afingi bato bamasoko na bango masoko na moko naloba tiko makambo nanga etu naloba makambo nanga ese naloba makambo nanga nafinga te naloba makambo nanga ese kasi tikanga na intervenir naloba makambo nanga etu nalobi boye nazo intervenir makambo nanga ese nga nazoloba makambo nanga ese nalobi boye na kati ya réseaux sociaux ese de Panama Fivete Mayamba na baku Fivete nani Linda mwasa kakol Linda aye amati na live nani ese eske Linda kokosa likamba munene bo Linda mati mutazo lela amate jour na live ba mama no suba leli eske naloba Linda eloko nino Linda ko gagner quoi pour kokosa makamba minene oyo aya kokosa pa ese de Panama ke babeti aya kokosa poani sikoyo ena mutu mo quelconque abimi aya koloba ke Linda okosa Linda nduma makambe belebele internet oyo eza na batu mususu bobangaka batu mususu nde ya kolapide hypocrisie na kati ya réseaux sociaux eza mabe ese likambuso eza mabe likambuso eza mabe eloko nga nalobaka toujours na kati ya communauté eza na bato mususu soki omoni likambo ya kolapide bato mususu bafandana bolapida bango te bakoma lokola bachef na kati ya communauté nga na comprendre nanga communauté oyo te en tout cas nga pena nakozala nazoloba pena nga ti nafandi boye ese na comprendaka te pourquoi bato mususu babangaka bango na communauté bato mususu ya kolapide ndeti Linda sali nini mpo lobi afinga mandumba muninga zo souffrir aza maltraité babetaki muninga bafingi muninga ndumba bafingi muninga chel bapesi muninga bakombo nyonso siko toloba te baswadiza bakopine ya Linda o babenga ngo diviser pour mieux régner bazofinga swadiza copine ao yo oza au milieu ya tous les deux copines tango moni bazofinga mutu na obongo il faut oloba ezalaka te ese oba wango tia tindika tia kali eza kitoko te ese de Panama eza bien te Linda ndeko mwasi babeta lobby babeta semaine passée babeta soki mukonini makambo basali Linda eza inacceptable mama ese makambo basali Linda eza inacceptable yana mwasi maoto koyoko ya koloba na ko défendre makambo papi kakola sali yango amwa koza nondoki wako défendre ke Linda nenga zana kutu babetaki deja ya kala eza kitoko te babete ya kala amwa ke biso to monyoka lelo ese toko yoko kota makamba bongo te toko ki jamais koloba na papi kakoli ya papi nenga zana abeta ke sute eza ya kala eza kitoko te ese de Panama non ce n'est pas bien en tout cas mama ese nga kitinanga Maman Sarah. Ese. Oui, elle. Ese, nga na lobaka boye. Na éviter pourquoi même na ba commenter ba ça Fivete. Moi je comprends pas. Fivete déjà za na pasi, muninga na za na pasi. Donc Fivete mutazana Linda kuna. Là moi ba kongola botika kutaka ba désordre parce que ba désordre boye et désorientaka batu na combat o batu balonga basala. Pour l'instant combat za ya Linda. Contre Kakol. D'abord, on doit embrouiller batuto. Intel a finga qui. Fivete a payé explication bien. Ce bozaki na mtuté to bo batmuso bozana bozaka na en bozana pour ça finga Fivete. Bon profiter de moi qui na ba live na mino ba otanga embrouillement na live et c'était. Bon cheka ese bo ko finga Fivete na live et c'était pour ese na Fivete ba na même combat. Fivete a sengi demande na live wana babi ba ko ba boy ko matisa ye. Sko bolinga ki Fivete asala ndeti miracle nini o bonga bo finga mo amasa bato bo bebi sa combat na ye. Nemo po bozaka bato ma beni Fivete a sali lobi bis na live wana ba boy ko matisa Fivete akiti na ko matana live sko bozo finga Fivete po Fivete a sali nini na kita te déjà na kona za a pe no vanda asko likolo Fivete a sali bino nini nene azo finga na ni Linda et c'est le temps que camarade et c'est ce qu'on pas finga nene ya donc et c'est pas kabona na nene ya pona makambu ya
ya nani ya nini ya bien ya Linda. Non, même na qui amitié bat bazak opinion mon côté on peut pas être dans le même opinion même si tu lia kandak moko nga na zara na mobile na kandak mobile ki mobile golois nga mo si warrior to potana ka na dossier ka eti pe na kufa c'est pas bon ko bazili kamba seki mais libala na biso kufa te poto za mutu moko za golois pour nga na warrior non même na ba famille c'est comme ça. Comment vous comprenez bon nga bon do finga bato non na rotika comment nene yande po nene pas au finga Linda, nene a celle qu'on a épisode d'épisode de série A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bozo mona ngo kuna teka efivet ne momo mona bo bébé ça ba tout combat combien ça to finga ka kola zo kwa gorilla zamba kwa makaka zamba vilain garçon ma peka solo maboke kemba muta ko finga eza ka kol parce que bo désorienté ba poto ya to bo embryer ba tout bo désorienté combat na biso et comme parce qu'on rendre longa ya Linda na ka kol bo même biso c'est pe niveau bo kena biso c'est remonté to za awa muta ko embryer ba ta zate to za pe na ka kol pe ko na ngo kitate ndena ni kola muta kitanga zate. C'est pas si c'est quoi tant modérateur et sortir pour essayer l'ingate pour ngana avoir na kitsa bagola yama et ça tchaka ngate au bon niveau comme du global baby c'est la bateau ni message oui et c'est aux zana kakol donc muta ko finga eza kakol tout fina yo place aux ali et ben maintenant ma peka solo longi ma belle quoi gorille et ben ma kakol ku fatana accident la bouta lelo mutu kalinda ozo sala la kakol et ça c'est là accident na bato zo futa mbongo ba sala accident kuna ndengo tambola na soka kola la basi na poka kakol et lo kone kangama na basi na ba ko kuto na ko chotel tout fino kakol. Parce que on a la hôtel kuna kangama bango kuna na kati kakolo ko tika na kati bana basi kuna na kati ko kangama kuna to mona na réseaux sociaux boni boy ko kakol yo ngaba ndo son sabata yo pese loko nini un simple drumero beta ka mamboka makasi wana on ko embrouiller bat o ko diviser mutu moko te kakol to zano lisu lukola lisu o ko embrouiller bat te boy ba des autres photos ala désorienté kakol kosi. Nalika moni Linda apesa biso autorisation te to ko tranda kuni nga bando wangana kaka Linda ndenga fongoli kaka kostra yaya biso to bukina ba port yaya biso to bukina ba port chambre na ba salon tina ba constat même na ba plafond kakol to zana katanda kuna yo ebe no muto ba kakol linga moninga za kizenga na ko tale longa monga ko ninga kakol yo monga linga ba ta musicien c'est bien to kufela ba bizengo ka ba kakol ba tuke za ka shwa ba nyos tout nga kizengo ka kakol na kene wapi to moninga na kufela ba musicien to ba star ah non pas avec moi ba bêtise na mino zana que kobela ba musicien ba privé c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui ba kakra ba musicien la bino to ba ni ah non. C'est pas le cas de tout le monde. Tout fait kakol nyame bembe na yo. Mutu kalo zotam sa kakol ko kufa na ngoka na kati kakol. To koti kayote. Ka ndenge Linda fongo biso porte de kakol biso to zana yo. Ako bomela biso Linda. Asala nini? Ozomona bato longi kitoko tutra lelo Linda kome longi tenga mamu panzi. Yo longi na mabe wana yibi Linda beauté. Tabi bala mitema maba yiba na mwasi beauté. Oh, kakol boni boyeko. Moi ça le barato beta ke makof tout le temps yo zolela kuna kakolo zolela nana betu atambata na vino na tombola tambata bunta beta yo ka yo to beta bato o mona kalinda nga ko ba drum non ndaku mais bisapina minene wana maboko na makasi wana ko gorilo ko sisa wana nzota mwasi tout fino nya makakolo yo penza kakolo izela to zala maile imbécile locataire moko boya pamba na âge no sali 20 ans de carrière peut 30 ans de carrière ata terrain na mikawu kuno zana ngote bako sela batu milimeka balo yenge na âge na bino wana bozo ko même pas ko réfléchir mbongo na zozwa na so bata terrain na bato ko construire mais bozaka wala ko landaka ba masoko basi boni bizengi boy boza boya pole lo soko kufi ba ko bisa wera sombela bango lo porte na mbongo bino mo bozwaka kwa ko na ko linga basi par-ci par-là mbongo ko na ko lingela basi ko bando ko disa le boss ayo peso 100 masa ayo peso 50 mbongo na bite ko kosomela pe terrain construire lo ko malonga na vie na yo mais bozaka kwa ba bizengi ba soko basi ko misa bino ba bizengi mi bala ngo boko maka ba bizengi d'être mutoka kako otangi pete famille mo ya pauvre o lo soutenir ta famille na mais lo ko za kizengi ba diamba ba kisi ko kenda ko simba ba peso ka makaso ke beta kofi imbécile non ya passe zali kakol mutako mata sa chango ya makese ngana wondro mata ka ngaka kakol na lacho penzo kwa mukaba e bembe na onyama okendo sala tida okan soko ke ko lala basta partir na mincho kakol na modi yo kakol e ka ndongo beta ka Linda na modi yo eloko ne ko kangama na mwana mwasi nduma nyaso ke ko lala na kakol boko kangama na modi yo kakol boko kangama kuna ifo boko kangama penza to mona mutakala na kakol kizengi.
Hey, on me l'a tellement il y a tribunal idée hein. Donc il y a tribunal n'est pas de tribunal idée n'est pas raté il y a tribunal idée nga il va raté. Marco fizana melano mai ese. Oh, bale ba désorienté biso ese. Marco fuma mo sana si ese nazo mo longa linda ya biso bata pembe nzote ezaka fragile. Nde comment si longa ke mupanzi boy linda ko mupanzi boy. Ese. Ena meli ese. Ese tika. O sera to sexaka ko na olemba. Ata bino moko ese. Ata yo moko ese. Mwana muninga 9 mois muninga. Bonjour. Bonjour. Hey, moteli nga fafa te no kena nga libada no kena poste na sema kusi. Bonjour. Moteli nga fafa po ani bande wala ndoki. Bonjour. Bonjour dada. Bah Sarah kita sur maintenant non ça la na popa. Sarah kita c'est bon. Maman le bas na kata bon mata mutu na bima. À un moment, les Congolais, vraiment, il faut un mot sur arrêter. Les Cambrézali, à Kakol, il y a besoin de solution. Bino Bozo, Bolino, Bochaka, Bakombo, Batu. Le col à Pona Bino, Moutoumora, Mutazara, Liber, Internet, Nyon, Sobo, Libo, Tchaïka, Bakom, Lobelane, Bat désorienté, si j'ai tout le monde, Lobelaya, Kakol, Nalina. Il faut un moment arrêter. Ce qui, si j'ai Moutoum, Tazara, libre, et on s'en la nani nenea azoloba oya lingi eza po di bozoloba nenea te aka ka mutami bala ya cheli loba lokwa bino to bolinga kaka ye azala kaka décide nyonso sko ba s'orienter kaka na mutu wana po awuti koloba deuxième fois mais nenea azoloba ko chaque jour bozo kipa ngote po un moment arrêté et c'est mutu a désorienté bino na ba gel makam na bino te bo continuer combat na bino nde bozo kena ngo bolanda te ke o mutu ba lobi di oya nene azoloba bino bozeka kaka tout droit na idée na bino bozaki te ke bokoma à côté bokoma kofinga nene ya bo balola sujet ko parce que bino na nene ya bolanda makambo wana te bato ba mesala kofinga na ba mona mutu la bango moko leader ba lobela ka e ba continuer bino boki parler bino makambo ya côté kuna te bo continuer ka musana bino ndenge bozo sala conseil na nga vraiment ya wana ke c'est peut-être la distraction za matina wana kolanda te bino bokonde to lukela linda solution mwana mwasi ana abima mboka to lukela linda solution aza mama ya bana eza motema pasi ya zola lesika mususu bana esika mususu aza na mobali moko mutu esalaka bien te mibali oka bakako alonga koki mpe koabize na bana wana ba jeune fille po mutu akipaka mwasi te azwaka na bana misala akipaka te il faut vraiment kolukela nanu linda solution botika okotela badistraction ezanga ntina na please botika nanu baputa Pizza yaya. Makumba batu nzambe nanga. Fafa nakata. Allô Fafa bon allô ese. Nami bengi nami pesi pemboti. Esa boni ozabie. Na pesi su bande ko bwana sembote na pesi su Fafa ngazolo bambote. Ese si jeza ya lina na kiolte. Oui Fafa oui. Oh mais tozo tanga nyama na kombo nango. Yakiol abeti linda. Si jeza yango te, mutu nyons tu asa wazo peso po opinion na bango contre linda to pour linda wane tali biso te. Mutu ana droit ko peso opinion na ye. Mais biso to ye atozo lobela yakiol. Soki il s'agit ko finga ko finga kiol. Kiol nde mutu azo mériter ko finga. Ese. Pour même attendre na yoko linda babete soki après 1 mois après 12 mois après 14 mois après 100 ans babete attaque quelques semaines so combien de nin o biso to moni yango tozo lobela ese o comprendre o biso to moni o tozo lobela ndeko mwasi ese to ana mabala nani yango na libala na ye azase nani azate mais ba problème ekeseni ese ya boyete o comprendre ya boyete ya kobeta mutu kotia ba mbeli to ba cicatrice ya boyete biso nyons tozana ba problème mais ya boyete mutu ase azate po ekoma o bozo nyo comme na mabala bozo bimate
konyoka mekeseni na kati ya libala me ya bajaro te eza na bajaro eza ke soko moni nono na kokufa te mpo na mobali mpo basoka yango eza ebele toyoki mpe balobi kuna eloko ya babebe oyo yangi ya maye moko ayemba balobi mpe kuna ya kioli eloko ya babebe eza nango ebele donc moto akokufa mpo na yango aza te ntango bana linda bayebisi mama na bango ke mama kende na yo donc le problème eza edépendre ke na linda ese boko tokoloba nyonso me linda fo azwa décision mpo soki libala nde nazalaki na se nayokaki lobi no ozoloba ke ya noel oli kotia voice ya noel te oui c'est bien mpo otalaka lider kotia te donc olobi ke ana posa kotia te mpo otalaka lider yangi yama donc lokola yangi ya noel abi ana posa divorce te bana kati soit so balingi libala wana opinion na nga bazwa bana na linda bameba bango na poto libala fo ezalela na poto na kisasa te ese mpo na kisasa linda oke kokufa mama na ngai babilanga mpo na tie foto ya kakoli ya filtre na tie ya sans filtre te mpo ese nasisa opinion na nga pardon ese soki ya noel alingi libala il faut atinda bana ya linda na linda baya poto kakola azala na kisasa na musala ne ayebi ke mwasi avanda na poto na bana ayaka ndenge toyoka tie mwasi odile zemi donc soki mpo toyoki yango mpe tukisaka sola confirmaki yango ke babimaka na odile mpe balobi mpe kodila na zemi donc linda aya kovanda na bana soki balingi libala me soki linda kozonga na kisasa na libala eza nde boolinga te donc eza nde ke linda mpo akufa donc eza ke toprepare linda kufa tika bana namona ye bafoto bana linda kitoko kobanda na shilo merveille nani mosusu shekina na mosusu mobali ya suka meshak bana kitoko bana 4 kitoko ese mais sikoyo yango mibali yango mpe aplis mpe kakol ozoloba ke niari ya line eza osolo tala ebeba kakol ebeba me olia yango kaka mpo fiba yango makasi ofibaka yango mpenza makasi omona mpenza ozwi linde otie mpenza na mbetu pan opandi ozolia niarkos ozolia me ozwi ofingi ye ozwi ofingi ese yakiol libala soko olingi libala na poto odile ye wana kuna azovikili odile mpe azovimba kaka miso matie likolo likolo magulu kwa ligorodo akomi na zemi likolo na ye soki ofinga fo bafinga odile oyo bapesa baopinion ya bato te ese soki ofinga bafinga odile mpo ye nde moto aza mene de trouble na kati ya bafoye ya bato kakola aza ndumba kiole aza ndumba alalaka bashege alalaka bato nyonso mais odile mpe bobosane te ye moto aza trouble na kati ya libala bato aza ndoki soki balingi libala linda bamema linda na poto na bana soki na kisasa toka linda akozonga no libala ngo te apres tout ese bamakata ngo mpe ese ebele likata kokolo ya kiolo mpe babi eza moke ese nga na kiti na kiti osisi ake wapi mosala